et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessis massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessis massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota nanga mbote na bino. Awa tozana Mbudi na quartier CPA Moshi, commune ya Mongafula. Donc toyoko tala lupango moko boy na ebike. Ebele ba sepela na yango parce que eza bien. Donc eza kitoko vraiment. Donc wana awa tokoti avenue, wana etaki prince principal, a tokoti sco asphalte. Donc eza direction munene o eme mabiso ti place lupango ezali. Donc bonika prince onde tokoti tokende ti na avenue o ndako ezali. Donc tokotana na avenue zo avenue yango. Donc o ezo mabiso place tozo kende kotala ndako. Pardon lupango. Donc eza terrain vide. Moko munene. Donc eza na quartier mo ya bien. Bon la quartier nde ba construction ezali nde ba otonga. Donc eza ba quartier moko en devenir, mais ils a déjà danger, ils a déjà bien pour bah tout déjà bah quota bah s'installer bah tonga bah école bah hôpital dans bilo minene tout ça en attend il y a relaxa quartier mobimbate donc auto relaxa ils a kaka idée il y a quartier ndenge zali ndenga venir zali bon to komi to kota na nous na terrain abiso total to kota na terrain kota. Voilà donc ah to comme derrière terrain to yokotala yango donc eza esika moko bachaki batikaki batbano sala na bango bilanga donc bomona ndako mo ya mukeza wana eza place oyo mo gardien afandaka donc mutakengela lupango esika afandaka nde yango wana donc eza place na ye ou basalela ye akengela lupango donc ah toza non loin ya fleuve parcelle auto mona tol ya bleu wana na sima na biso sur les kilupango moko elandiango au moni fleuve donc toi na Mbudi au bord du fleuve Congo poso matika ndako à niveau moko to mibale au moni fleuve donc le pango eza 30 mètres sur 20 30 mètres sur 20 bazote kayango $75,000 à discuter 30 mètres sur 20 donc espace onyos obomuna quartier d'ailleurs tongami bo eza bien to bima pe na venir puisque le pango eza bo mona lisusu batiango $75,000 à discuter bon wana pona 30 mètres sur 20 eza loko à 3 parcelles il y a 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 $75,000 à discuter. Maintenant il y a aussi la possibilité il y a tout morcelé en haut par 3 morcelé par 3 c'est-à-dire kokata yango 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20. Wana siko na ba 10 mètres sur 20 wana ils en pris à 10 mètres sur 20 25,000 à discuter 10 mètres sur 20 25,000 à discuter 10 mètres sur 20 $25,000 à discuter. Donc wana ba prix il y a morcellement pour na 3 terrains. Donc au palinga 5 ça 2 terrains à toi le coup là 20 x 20 donc 50,000 à discuter légèrement. Donc ba prix nango yango wana atobimi avenue donc avenue yango yo omona baninga nde batongi ndenge ba makambo ezaleli donc
wana tozobima na bandeli awa twana commune ya Mongafula quartier CPA Mushi Mbudi direction ya munene oekendara makadam ya entrée Machungu, donc place site touristique ezali o babengaka Golden Plaza. Donc Golden Plaza au mona fleuve ya ngwana kuna na musike zo monana. Donc fleuve eza wana mon ba voisin de batonga ba kota basala na ba asphalte liboso bandako. Donc quartier eza très bien. Quartier vraiment eza bien. Maramnyo soza kitoko accessibilité eza bien. Donc pour na ba oba rosa intéressé 25 000 à discuter pour na 10 mètres sur 20. 75 000 à discuter pour na 30 mètres sur 20. Donc voilà à Tobima déjà. Moni Otolobaki Golden Plaza. Donc yango na Mbudi. On délai continuer. Aux années sur les avenue. Donc voilà Tozobima Bima Abiso déjà. Moni Maramnyo sur les qui toquent. Documents ils a bien propriétaire. Avant la posa ya mbongo. Donc voilà atobimi toujours poussa na malembe poto bima to kende na biso ndenge ezalaka toujours. Donc pour na ba oba rosa intéressé numéro eza na cia ba écran na bino to benga po esala bien. Donc to bengani pour na ko solo là. Donc bomoni makadam pour na baki direction munene auto kota ki makadam yango yo. Donc le pont eza en placement bien maramnyo c'est qui toko. Document est très bien, prix est abordable, est négociable. Tobanga rapporté, toi frontara makambo. Donc bonne chance à tout le monde. N'a pas intéressé. Bye bye.